Ba épreuve na vie bandeko na ngai yango elakisaka penza ke non oza mwana nzambe. Soki na vie na yo mobimba osambelaka, okotaka ba gêne, omataka ba montagne kilikili, mais ozwaka ba épreuve te. Ndeko na ngai ya mwasi, ndeko na ngai ya mobali, omitala. Omituna nanu, est-ce que prière nanga ona sambelaka ba moto oyo na bwakaka na monde ya ténèbres, est-ce que ezikisaka? Parce que ce que ezikisaka normalement ba retomber il faut eya ba retomber wana yango to benga yango mingi ka ba épreuve en tant que mwana nzambe. Ce que ozo vivre il faut ezalaka na tamoko boye moi épreuve eya na vie na yo. Épreuve wana elakisaka plutôt peu que non niveau ya prière na yo, niveau ya foi na yo. Ce qui ba épreuve ezate, en tout cas prière na yo ezanango yamakasi te. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo vraiment na memeli bino couple Kaseba. Donc le couple Kaseba ebele abatu babenga kano sœur Deborah Lukalu. Moi signon soki abali azwaka toujours et encore kombo ya mobali na ye yango na obenga couple Kaseba parce que mobali ya sœur Deborah Lukalu azalaka nde papa Cédric Kaseba, le papa de deux filles dans un système moko yakitoko. Bande konanga ebele ya batu bakotunanga mama Étoile, pourquoi ce cœur brisé, pourquoi titre oyo kandenge totunaka. Bande konanga makambuiza boyebi mama Étoile Inès TV aza mutu moko akendaka penza ko lukela bino ba information surtout ba information oyo eza penza mama Étoile na kotaka place nyonso pona ko lukela bino ba information na système moko ya kitoko. Bande konanga comme d'habitude avant to kota na mwa makambo ya couple Kaseba, en tout cas bande konanga na koyana nous sensibiliser batu onyon surtout. Si c'est la toute première fois de visiter notre chaîne, en tout cas je vous prierai surtout de vous abonner et massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés surtout de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. En tout cas, ekosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour et chaque seconde tokos makasi. Bande konanga tango bolandaka Étoile Inès TV. En tout cas, rassurez-vous que non bozo landaka émission na biso tina suka avant boya kotiaka ba commentaire parce que le loto komi komona ebele ya batu balandaka na bango ba émission te omonaka ba émission moko ya koya kofinga ba commentaire moko ya koloba keno tozoloba lokuta mais bolandaka na bino émission te mutu na mutu soki azosala musala na ye azalaka na ba kandenge tosalaka azalaka ye moko na ba stratégie na ye ya osala ke musala na ye kende liboso soki amoni ke na stratégie oyo musala ezokendaka liboso te azalaka toujours na ba stratégie moko boye oyo a utilizaka pour que musala ekende liboso. Donc mosusu ba titre bomonaka ezalaka stratégie ya kwaturer batu baya kotala baya koyoka nini ezoleka parce que soki to komeli bino déjà mbala moko kandenge kendaka batu ebele bakotaka te yango bomona ta na ba chaîne na biso ezana ba vidéo mosusu soki okomika makambo bande konanga ya tant de personnes bakotaka te omona visibilité eza ya muke batu bazokota te bazoza intéressé te mais oloba makambo oyo penza il faut batu bayoka yango to utilizaka biso nyonso tant de personnes pas seulement Étoile Inès TV ebele ya batu tina misala to utilizaka toujours ba stratégie pour que makambo nyonso ekende liboso. En tout cas la famille bo tielanga rigueur te kandenge zalaka botielanga rigueur te belé bato bazo silika mais botielanga rigueur te la famille. Je sais que na betsaka bato mosusu mabaku mais bo comprendre ezakaka stratégie ya musala ekende nango
liboso na système moko ya kitoko. Bande konanga, comme je le disais toujours, ezala bien ceux qui ozolandaka biso, zala penza ya kovanda. Zwa penza kiti na yo vanda, tia mwa mai na yo pembeni, tia mwa jus na yo pembeni, tia mwa sucre na yo pembeni. Kote mosusu kandenge na lobaka, e dépendra kaka na ba air oyo ozolandaka Étoiline Ines TV. Ceux qui ont moniqué, zanango na tongo, en tout cas, comme d'habitude, kende otiaka, moi petit déjeuner na yo, côté mosusu ozolandaka biso, côté mosusu ozoliaka. Ceux qui ont moniqué, non, c'est déjà 12h, 13h, 14h, et ça, air oyo, oliaka na yo, ripa na yo. En tout cas, soit libre, ya kolia fufu, kwanga, loso, lipa, donc, eloko nyonso, monique oliaka na ripa, lia yango na pete nyonso. So ki monique eza pokwa, yo moko kaka, tant de personnes, eza na bato mosusu baloba ake non, nga na liaka fufu jusqu'à 20h. So ki déjà to dépasser 20h na liaka na nga biloko makasité. Donc, ezo dépendre kaka na yo moko na ndenge ozolandaka Étoiline Ines TV. Bande konanga Bible ezoloba, mon peuple périt par manque de connaissances. Yango ezalaka toujours bientôt ya kopesaka bino ba information. Avant de kota na émission na biso bande konanga na lingi nanu na pesa moi information en vrac kaka ndenge ekendaka. Ebele ya batu o ba yebite que la servante de Dieu et le serviteur de Dieu couple na uti ko bengango couple Jonathan combo en tout cas poste no ya adorateur ya munene frère Jonathan et Kimingai mais couple na bango ya yena la sœur Faveur Mukoko babalanaki basalaki religieux na bango c'était le samedi au basalaki religieux en tout cas église Oyo et Beniraki Bango, c'était l'église Philadelphie. Et puis c'était le pasteur Atoms Oyo à Beniraki Bango. Le pasteur Dalo aussi était présent. Mais couple et Lingaki Kaka, le pasteur Atoms à qui nous saluons en passant. Yende à Beniraki mariage Wana. Quand à cadre bandekonanga ya musique gospel la famille, le pasteur Mike Kalambay aza na kandenge toyebi concert na ye na stade de martyr, ça sera au mois de juillet 2024 et yango nous invitons tout le monde aux alakenon, aux sambelakato, aux amupagano, en tout cas invitation cordiale à tous. Donc mutunyo soazana posa ya okende ko participer ba porte et kozala nango polele na système moko ya bien. Soki tokoti na makambo maboke bande konanga Poutine de l'écriture la patronne na Belleville kandi ya ba Belleville na minitoyo azana États-Unis. États-Unis ake pona vacances pona kopemisa mutu kopemisa nzoto après ba travail dur oyo Belleville kandi autaki kosala bino moko boyebi cerveau esenga kamwa repos nzoto pe esenga kamwa repos yango esali keno Belleville kandi akende na ye na États-Unis akende kopema kana cadre abato maboke na minitoyo Luna Mienzi azana ye kaka na poto azana France jusque là précision ya kozonga ya Luna Mienzi ezate donc nanu annonçate aozonga kan aozonga to kozonga te donc wana nyonso nanu annonçate donc tozela kaka soki moi confirmation ya kozonga to ya kotikala na poto ekozala en tout cas la famille. Comme d'habitude, Mama Étoiline Ines TV akoya ko informer bino na système moko ya kitoko et encore kitoko mingi makasi. Bande konanga toko tasikoyo na makambo ya la servante de Dieu couple Kaseba couple Kaseba kandenge bomoni na miniature na biso bomoni titre na biso mingi totiaka Sœur Deborah Lukalute na chaîne abiso mais soki information eza tozana posa ke to ya ko partager yango ensemble avec d'autres personnes en tout cas bande konanga na lobaka chaque jour na koboya te na koboya ko ya ko partager te. Alors comme d'habitude mituna eza ebele bande konanga lelo to sala analyse sur mituna oyo bino pe okopesa point de vue na bino kandenge to sala kana be émission mosusu ba point de vue na bino ezala toujours avec maturité et sagesse et pourquoi pas plein d'intelligence
pourvu que tant bosala bongo il y a tant de personnes au barobanda kotanga kango esunga kabango mais soki bokoya na ba analyse na bino ya mafinga boko aider batu mosusu te mais bokoya ko détruire bango. Mituna comme d'habitude, tant de personnes bazotuna mikolo yo pourquoi sœur Deborah Lukalu azoyo kanaka teli susu kandenga zalaki kalawana muke fois kota ba émission muke fois lobela mobali na ye mon mari bato ebele bazotuna pourquoi sœur Deborah asala kango lisusu te. Asala kango lisusu te depuis tango vidéo ya mobali na ye ebimaki. Ba misusu bazoloba c'est parce que vidéo ya mobali na ye ebimaki esalaki ye soni yango ayaka lisusu kolobela mobali na ye te sur les réseaux sociaux to eza ndenge nini. Bandeko nanga oyo eza mutuna ya liboso. Deuxième mutuna bato bazotuna pourquoi chaque fois sœur Deborah aseka na ye kaka. Est-ce que kosekanaye wana azalaka toujours heureuse, azalaka toujours joyeuse, azalaka na problème te to eza ndenge nini? Bandeko nanga wana eza mutuna. Toyebi ke mutu oyo aza mieux placé d'ailleurs ya kopesa ba réponse oyo somi balé c'est la servante de Dieu, la sœur Deborah Lukalu. Comme d'habitude, biso to sala ba analyse selon ba point de vue na biso. Ndenge to moni la makambo, ndenge tozo comprendre, yango to ya kosala ba analyse. Mais mutu oyo aza mieux placé, ya koya penza koya ko répondre na ba question onyon somi balé, c'est la sœur Deborah Lukalu. Sur ce, la famille comme d'habitude, Mama Étoile Nest TV a osala analyse na ye na koloba, ya bino kandenge to kendaka bo sala analyse na bino na ba commentaire. Ce que monique commentaire et simba nangote, tu as mon numéro de téléphone en tout cas zala libre ya robenga kana WhatsApp to appel normal. To ce que bengi nazo yambate er mosusu nazana musala à part YouTube nazana musala mosusu na salaka. Er mosusu nazana musala moyen à répondre kana ba appel ezate. Er mosusu peut-être décalage à air, er mosusu nazaya kolala journée mosusu monata toza ba air moko. Peut-être nazaka kolala parce que nazaka besoin na repos jour na sala kate nazaka nanga pe besoin na repos na système moko ya bien oti kotika na yo message na yo kandinge kendaka na ba WhatsApp na système moko ya kitoko. Bon pour na Mama Étoile Nest TV, Mama Étoile d'État, Mama Ba News na question ya liboso penza o bato bazotuna pourquoi la sœur Deborah akotaka lisusu ba émission te asalaka lisusu ba vidéo te pona koloba mon mari kaninga mandolo ba avant asalaka ngo lisusu te pourquoi après kaka tango vidéo ya mobali na ye ebimaki ezalaka nde soni yango esalaka keno sœur Deborah Lukalu ayaka lisusu na kombo mon mari te to eza ndenge nini. Bandeko nanga kandenge na lobaka ebele ya biso batu tomona ka basala nzambi neti batu moko baza basantu neti batu moko basala ka masumu te baza pe permis ya kosala masumu te yango esalaka ebele ya basala nzambi lelo bazo vivre dans l'hypocrisie baza vraiment na hypocrisie moko ya makasi makambo mosusu bazo koka kosala ngo te mais baza na posa kosala ngo. Pourquoi? Parce qu'il y aura des gens au bakoya pour na kobanda ujijaka bango. Yango d'autres personnes se disent que non, je ne peux pas faire. Au monata mo eza ya makasi. Oleki mutu ako tata nandako alata moi kilote na ye, alata moi single na ye, la personne se dit non, bato bakomona. Et si les gens me voyaient, les gens vont interpréter. Vous voyez, yango ezo sala que la plupart, surtout, y a ba chrétiens africains. Bakomi ko vivre dans l'hypocrisie pona biloko o batu bakoloba to mona ka mindele azala pasteur azala nani si s'agit que non alata pantalon akolata si s'agit que non alata moi kilote na ya mukuse ata soki ateyaka akolata na ya yebiki na za musantu te bien ki na teyaka. Alors na ka ya sœur Deborah Lukalu selon moi selon ngai eloko na koki koloba ezate ke soni mosusu peut-être Saint-Esprit et permettre yete.
et permettre ye lisusu te alekaka na ba vidéo mingi pona kolobela mobali na ye, mais plutôt alekaka na ba et vidéo mosusu pona ko annonçaka bonne nouvelle ya Nzambe, pona koya kosalaka évangélisation, pona koya ka ko encourageaka batu. Parce que dans la plupart du temps, tout le monde a la servante de Dieu, la sœur Deborah Lukalu, à côté de ba TikTok, tia ka moi vidéo na ya mikuse na TikTok. Na TikTok na ye wana mingi ezalaka ba message moko d'encouragement, aye ko encourager batu, bazo le kana ba moment difficile. Yango asala kana mona ka ba moi vidéo ya mikuse wana mingi tia kango surtout. Peut-être c'est le Saint-Esprit, peut-être croyance na ye et yebisie que non. Kolobela ka lisusu mobali na yo te siko mikolo yo lobela ka nde Nzambe. Parce que en voyant le couple Kaseba, en voyant la sœur Deborah Lukalu, elle est amoureuse de son homme, elle aime tellement son homme et elle est heureuse avec son homme. Quel que soit ba vidéo o elekaki, quel que soit ba makambonyo sur les kaki, bande konanga sœur Deborah Lukalu alingaka mobali na ye na motema nyonso. Ayebi ke wana ezalaki ba épreuve, ezalaki kaka situation moko elekaki satana kotalaki bango. Asi a comprena yango. Avant kutu makambo wana eleka ye na mobali na ye, la sœur Deborah était enceinte, azwaki révélation. Ye na mobali na ye bakotaki jeune. Après prière na bango nde piège wana ekotaki. Eza makambo moko mulai bande konanga jour mosusu na omemela bino témoignage sur histoire ya vidéo o elekaki. Deuxième question, tant de personnes batunaka pourquoi sœur Deborah Lukalu azalaka toujours joyeuse, asekaka na ye. C'est comme si sœur Deborah Lukalu azalaka na problème te, azalaka na ba problème ba situation difficile te. La famille ezana batu mosusu Nzambe to Saint-Esprit apesa bango kimia na motema, apesa bango esengo. Ata soki makambo ezotambola nango bien te, yazaka na esengo parce que ayebi capacité ya Nzambe, ayebi grandeur ya Nzambe. Eza ndenge na monelaka pe sœur Deborah Lukalu. Ye penza, quelle que soit la grandeur de la situation, pour la sœur Deborah yebi ke non, Nzambe azalaka munene koleka situation wana. Yango bomonaka ye toujours souriante, toujours joyeuse, toujours heureuse. Ata soki eza ya koinda, kanenge tomonaki situation ya mobali na ye. Tant de personnes d'ailleurs bakanisaki que non, sœur Deborah c'est fini, carrière na ye kufi, kutu na majabo akoleka te. Après kaka 2 mois ya situation wana elekaki. Akendaki azongaki majabo, azongelaki ba compétition. Ba critique ezaki ebele, surtout sur nos réseaux sociaux. Tant de personnes ba salela sœur Deborah Lukalu ba émission, ba finga son mari, ba finga la servante de Dieu. Mais tango azongaki na force, toujours na sourire na ye. Donc ngana monaka ye neti batu o baza wana pona koyaka kaka ko changeaka ba imera batu. Ata soki ozalaki ya kolela, chaque fois que ozomona sœur Deborah Lukalu mosusu omituna sœur oyo azalaka na problème te. Bon, mosusu lobi toza batu, mutu nyonso tu azanga ba problème te. C'est que ye pe azalaka na problème. Bon, nazwa nanu ba problème na ngana ti yango pembeni, nga pe na banda koseka. Donc aza jar ya batu ya bongo. Eza ka sœur Deborah Lukalu te to monaka batu mosusu bazalaka na bango bongo ata soki azolela na kati mais azoseka. Parce que ayebi ke Nzambe nanga aza au contrôle. Nzambe nanga est capable de tout. Yango bandeko nanga na bemission ya bongo na profitaka kwa kopesa mwa toli. Bandeko nanga, quelle que soit la grandeur ya ba problème. Grandeur ya ba problème oza nango. Quel que soit nini, quel que soit makamuni ozo lekisaka na vie. Conseil ona koya kopesa yo na minute oyo. Eza que eza na batu mosusu baza na ba situation o eza tellement difficile koleka situation na yo. Alors situation oyo et faire paniquer yo te mais et encourager yo que non Nzambe aza. Dieu est au contrôle. Dieu est capable, Dieu est puissant. Et pesa yo makasi et sekisa yo ezongisa yo simate. Talaka bola Nzambe oyo asalela yo atakala na mwa situation moko boye.
Mutunyo surtout dans la vie aleka na ba situation, mutunyo surtout dans la vie aleka na ba circonstance. Alors ce que vous en a problème, kanisa situation oyo leka kala, situation oyo lelisa kiyo, et puis après quelque temps tango o surmonta ki situation wana. Kanisa tango kanisa bongo okoyeba keno na likolo Nzambe aza makasi, Nzambe aza pe bolingo ezala bongo. Et puis tango kanisa bongo mbala moko na isengo ekozongela yo obando seka ozonga mutu penza sika ezala bongo. Cher Bouchou, cher abonné et cher connaissance nazo zela penza kanere tokendaka ba commentaire na bino ba point de vue na bino nazo zelango na kitoko nyonso bandeko na ngai na ozelango bosalango osala pe partage ya vidéo oyo na système moko ya kitoko. Tokomi na biso na suka ya moi partage na biso ya lelo partage moko ya kitoko. Comme d'habitude la famille avant na silisa na kolingana nu na pesa moi bambote na moi quelques personnes mutu nanga penza liboso na ozo pesa bambote eza Linda Bukulu, ya mibale eza Madame Judith Diampovisa, ya misatu eza Ines Simba ndoi ya motema na pesi yo bambote na système moko ya tokos makasi na pesi bambote na balandi nyonso Etoile Ines TV ba o nyonso ta ba oyo to mona ka bangote to mona ka bakombo na bangote na ba commentaire to pesi bino bambote ba mama Justine Lonongo yazalaka toujours présente na pesi yo bambote na système moko ya bien mama Vicky Mbonzo bambote na yo yango wana. En tout cas bandeko tokomi nasuka. Bye bye et à la prochaine.